Retenir que janvier a profité, janvier a envie et nazo kende sikona ke bomona nanaye batu baza la paniquete. Il y a un dossier ko fomwa ma plainte contre inconnu via moto oyo asali ba atwana nanzo to ya janvier. Te moto azali na sima ya menace oyo ekomeli janvier ezali Yvette Kalombo. Ezali Yvette Kalombo nde moto azali na sima ya menace wana. Donc ya yena janvier menga na otuna na Yvette yo ozui o se permettre yo na mobali na yo ya ko agresser janvier mais janvier wana ko bosana te aza na famille ape na ba relation ainsi de suite. Merci beaucoup na confiance et fidélité na bino na bi tellement que bozara tellement ébélé na monde ko landa biso à travers chaîne ya kitoko na kombo oyo bino mwana pe mosali na kombo ya Cédric Abe ya serviteur na bino wa 5 minutes émission ya kitoko na kombo News des Stars comme des stars za émission za vraiment suivi makasi à travers chaîne ya kitoko. Voilà ba cher internaute tout balanda na moment oyo na bi que émission le vraiment c'est ça bana poto tout balanda na moment oyo wa déjà na mona Baudry Capo na mona Trésor Koukas les dragons de la monnaie na mona Blanche Kinoa na mona sous Tantine nanga mona kacha France Tantine Safi na kacha France quand to sola qui na que semaine on yango na ya ko sepela. Voilà ba très cher internaute tout balanda na moment oyo vraiment na bi que boira tellement ébélé vraiment ko landa biso pour mimi na fidélité na mino mai sala ke tout masusu na moment oyo pour no sa mino musala oyo pour bo sepela. Les autres na actualité vraiment sur le net quand to mensana ko loba vraiment pour toi ba youtubeur na minute oyo vraiment ba cher internaute tout balanda ngai ba photos circuler sur net ya mystique ya confrère na biso na combo janvier. Ba agressé, ba bondisier, mais pour na ko faciliter le message pour boy ba vérité pour ni ba sali janvier bongo to tambola ki vraiment pour na ko luka moko ya muto azala pemenya janvier na kombo ya Rena Biri ya on azala bina Rena Biri vraiment awana mais vraiment ko développer na to ba vérité ni nyo ba sali ke ba beta janvier boyenda ko éclaircir biso ba chaîne internet tout. Bonjour Rena Biri. Oui, bonjour Nayo Sediko, bonjour aussi na batutu ba la biso monde entier. Na chaîne Nabino de référence, merci à trop. Na Paola Schengen qui le Londres mon sonzam bazwa tant que la pendant une année. Aussi merci aussi à Cornelia Doussi, ya ba Givenchy à Tembe. Merci aussi à Lydia Kapaji comme ma femme. Donc gros bisous ici Kazali, merci na Newman. Donc vraiment on a man de Rolanga vous merci, merci beaucoup. Na batuto balinganga Rena Biri logimu ya l'original et le véritable. Rena Biri azali ba question et bien nous nga quoi. Rena Biri na bi ke wa mimi pembe ya confrère na biso na kombo ya janvier mais na moment ho kana minute tina bengomba ngomba boza ki actualité mo chule kana ba photos de kana ka net ba agresser janvier ba bundisi ba maquiller et tout. Ne biso ko éclaircir biso nizani qu'est-ce qui ne va pas avec janvier? Voilà, au moni affaire ango ya internet tous alara vraiment bazo baté tango to sala musala yango tout ça là vraiment avec conscience. Au moni janvier ndenga zali wana c'est vraiment un frère à moi. To mesani naye to lia ke sikamo ko ba makambo ebele entre nga naye et webika ba makambo ya internet ka ndenge lekaki mais mingi ba makambo ya internet et bongara esila na internet. Ouais, donc ceux qui muto alobela ki o mabe moko boitam sur internet yo pe zwa micro leka parce que ba katio munorote leka pe se défendre ce que moni ke okuka koloba te o garder na o silence na yo mais o lelo komi ya kobeta ya kosimba déjà na vie ceux qui muto kangisi yo c'est que muto ngo alinga kaote abomi yo déjà premièrement et alors ba te belé ba bosanaka. Après internet topé en dehors il y a internet tozala na vie où ezali que notre monanaka mutunyo surtout azala toujours na besoin mutu parce que nul ne parfait. Et alors lelo à ma grande surprise na moni ba benginga ya trop que no Rena Biri ba agressé janvier parce que tozala ina hier na lobité na mec un peu ko rejoindre janvier na téléphone. Na benge na téléphone numéro ne le katene ko benge nami ndé ne ko solo la nae dans la minute sonde to solo la boye janvier mangoke wata azana hôpital il n'arrive même pas à parler, il n'arrive même pas à s'exprimer.
donc photo wana donc o bomoni wana amikangaki kaka juste pour na ko annoncer na batu mabe oyo et comme mais c'est quelque chose qui est vraiment déplorable comment na moi si o wana obino nyonso tout boyebi donc na comme na bale ma menace janvier na te mutazali na sima ya menace oyo et comme janvier ezali Yvette Kalombo ezali Yvette Kalombo nde mutazali na sima ya menace wana donc ya na janvier mais nga na otuna na Yvette yo ozui o se permettre yo na mobali na o ya ko agresser janvier mais janvier on a ko bosana te aza na famille ape na ba relation ainsi de suite Yvette yo na no finga mutute na internet Yvette yo na no agressa mutute na internet mais ce qui lelo parce que y Yvette aza ko se mettre pe ya ko telema Yvette to kende vraiment epai tozonge pai ndeti ngande na za awa boy e kozala bazaki janvier tansu na gidiba menga mande na tembe na no mobali Yvette soka ye na mobali na ina obeta bango mibale solo na ngena bi so vérité na obeta bango mibale mais eza siko na niveau na ngati donc ba mission ke Yvette Kalombo na mobali ni ba betinde janvier to ba makila to mona na makila wana oui ba menacer janvier na mobali na ye ozoko ba menacer janvier et alors nga siko ngai na niveau na nga nde nazali awa boys ye Yvette soko bete na obete mabe salite Yvette Kalombo te na kobunda na ete so monde azana nga na tike omoteke na tike lega Pamela Shekola ako kate parce que yende nga se mettre tam sur sala ba dispute da Pamela Shekola ce qui be Pamela Shekola pe a telemi pe alobi te a sala o siko contre attaque maintenant siko Yvette wana na mbongo te ba oyo cho isika mo boko souffrir na vie hein mais nga no biso makamba solo ozo comprendre janvier côté on dit pourquoi bon mesani trop de janvier qui dit René Abiri qui dit janvier ozo comprendre qui dit René Abiri qui dit janvier et alors on a toléré en jamais na moi si moko boye ozo comprendre o se permettre ya kosimba mwana mobali na nzoto ngai naza parmi ba garçon oyo na respectera premièrement bana basi ozo landa et depuis na botama ti lelo yo moi si moko to lo bakenga René Abiri na betaye ozo comprendre parce que o ya sali est-ce que moni bana basi ba lobele lango te mais ce que zala ki ke note janvier nde abetiye to abetisiye elinge comme en internet violence faite à la femme découvrir information en internet ça voilà kasi te ce que zala ki siko janvier nde mtasala ki elinge comme note violence mwana mobali a respecter mwana mwasi te ozo comprendre mais ya sali acte wana eza acte moko mabe quand même il faut minimum du respect ezalaka loko langande naza René Abiri makambo kuta ba Yvette wana kuna liko occupante parce que il n'est même pas de mon niveau elle n'est même pas de mon niveau ozolanda elle n'est même pas de mon niveau elle n'est même pas de mon niveau dirigé Ayabou donc elle n'est même pas de mon niveau donc je ne lui calcule même pas. Donc, mais il y aurait un dossier pour naïe dans quelques jours pour avoir agressé janvier. Pembeza option. Vous comprendre Pembeza option. Pembeza option. Donc Pembeza option. Donc Zoye à Kotaboy. Donc Pembeza option. Vous comprendre moi c'est à Pembe so moi c'est à Pemba comme tout là na vie c'est que azala malédiction vous comprendre baba c'est belé pas Kalombo tout là déjà nezana mais comment moi c'est normal baba lio après mobile azui abenga nyo na ndako ofandika bwe o sosolate o comprendre te surtout na libala est-ce que famille vraiment donc famille vraiment ya mobali bakoki jamais ko supporter moi na bango azala na mwasi wa subaka na mbetu mwasi moko bwaza bilobela subaka na mbetu asubaka na bilobela bilobela za bien te kotonga mobali na ye ko panza mobali na ye donc azo respecter mobali na ye te ozo comprendre donc Pembezo option talaka yo vraiment kotinda kwa libala. Donc au kotinda kwa libala et après bazuyo babimisio nanda kwa libala bazui mwasi mususu ba remplacer ye et puis au fandi na okaka ngasonga na le mwasi da lingena tulate na lingena tulate fait que le monde a baza atula na ye mais aza ko tulate
Aza kotula nzoto de GBB elle a au moins 39 ans ndenga zawana âge Yvette azanango ya âge oyo mwasi ebongaka azala ndako libala ezali âge oyo ebongaka mobali alongwe akei ko honorer mwasi na ye ozo comprendre tala logo alelo yo eza vraiment fierté ba Pamela Chocolat ozo comprendre bana ndako libala ba ya Myriam Wete ozo comprendre azana ratsa ndako libala otali ba Grâce Mbizi la sexy azana ndako libala otali ba nani ba benga ba Afilora la taille guitare ana ndako libala au mona génération des années sikoyo tunaye Yvette sera la génération nini génération te muta génération na yazate ça va Karine te mutano na génération moizana nous pourri et ana nous maudit ana na génération il y a bien te ozo banga Yvette Kalombote o banga te kelo asali janvier basa te par Renabiri ba bêtise wane ko arrivé te premièrement elle est de basse classe je suis pas de son niveau et ce qu'a meki ce qui a osé kusala yango a oye ba maintenant là que notre internet et à la église te pèse église te yozo sala mabe oliba côté lorsque tout na ye Yvette Pamela Chocolat à la poto yozo la na Kishasa bo wele la nini yo na Pamela Chocolat problème on a bien beaucoup tiens ils abo ba wele te ke malembe ba ko wele la te ezande jalousie yozo la na kino zo souffrir na ba moya kin oli ko mona muninga a avancer te soki mobali ya Pamela Chocolat a décidé a honorer moi si na ye a sombelele voiture sani yo la na Kishasa jalousie ani ka ko landara ba petu na ba mikie ba garçon ba nini bon omoni Yvette à Luka janvier à Salané ba masolo janvier boya janvier boakae masolo janvier mona eza sale fille à Luka j'ai fait ça na janvier masolo solo zebele Renabiri ba masolo nini kasi de masolo oh janvier acheli sapi na lisu oh na lisu ko te va bien janvier acheli musapi na lisu nga tu j'avais wapi oh na lisu ko na lisu ko Kaloma esengi janvier ache musapi na lisu ngana bi oh na nini oh na lisu ko ngana bi oh mais ya problème mutu loko moi c'est pemba zo tula te ache musapi ndeni muta salité bo infection belé on bétise na mobali na ye akokate mais ayeba que notre dossier zo fongama déjà donc pour avoir menacé agressé janvier voilà Renabiri isko to mona isko pembeni ya moko ya bato Renabiri isko na moni minute oza pembeni ya moko ya basoda bazara na kati ya film na fumbu na kombo ya Jubek problème il y a isko fitinga bino mbale voilà Jubek c'est un frérot donc au monika Renabiri entelo faut kangama pe na bentelo. Donc Jubek bakalati bomo nae ensemble avec René Abiri donc à comprendre que noté balesa kende mbuma mabe ozo comprendre ben oui donc talara balesa kende mbuma mabe mais cette fois-ci Jubek à se prendre en charge quand ndenge papa loba qui prenez-vous en charge donc le peuple d'abord biso YouTube d'abord donc c'est ça Jubek donc si kazali na PC bambo théâtre alongwe na ye ezao fimbo alongwe na ye donc fimbo na fimbo zalaka bord nanga ozo comprendre yalaka bord place outa bon noté ngana outa te ngana outa te oui pe soda pe kalowa Jubek te batutu bazalaka kuna baba travailleur ok baba travailleur ceux qui lelo na bina la procédure normale parce que ba passe ya fimbu na fimbu nazana on quel pe na travailleur nanga quel pe na travailleur Renabiri travailleur nanga ozo comprendre travailleur nanga na bandeko fouter chaque fin du mois ndenge zalaka toujours mais abetanga maramba sima ozo comprendre abetanga maramba sima mais ya non maramba mukili donc batu bango mo ba comprendre comme un jour qui dit vrai ba oyeba na mukolo film na fimbo mais dossier zo créer au Renabiri bi que dossier munene film na fimbo ra yo donc ezalaka yangai donc yalaka yanga ba o bayebi Renabiri patron ya fimbo na fimbo donc ba betanga nde ba masolo ozo comprendre donc moni mutu mabe azaka toujours mutu mabe mais biso to bana toujours ya nzambe bana ya ilaka donc la vie continue toujours et alors Jubek alongwe kuna donc aza mikolo na Renabiri balobi toza kolongola
biso tozo longola tozo benda kala te bomona pe na obenda Ken Piana aroya a rejoindre nga na obenda nazo benda bango nyonso tu na obenda bango nyonso tu na ba Jires Malele bango tu wana ba Petu wana nani ba Malika na obenga na obenda ba Lora Chouana bana nanga na obenda bango nyonso tu ba kolongwa kuna ba roya boy ningi da boba na Jubek boy lo rambo benga oni ndenge bozala des personnes da na Jubek te kala te ba tebele ba oyeba kombongo Kalate, c'est pas à dévoiler pour l'instant. Est-ce que pour un dossier, au premier minute, on va menacer janvier. Est-ce que vous solutionner na marambo? Voilà, na affaire il y a janvier, ngai nazo kende kuna sikoyo, donc na hôpital parce que la bien et quand je serai là, te kasinde nazo kende poto que to banda siko procédure ya l'état, nous allons porter plainte contre inconnu na mutu oyo asali actuana. Biso to finga te loko nga rena bir depuis na banda musala ya internet natika lo finga mutute na biso vérité natika lo finga mutute ebele video ba finga za que son le bimisa siko te ba te belé ba bi que retenir exact janvier a profité janvier a envie et nazo kende siko na ke omona na ye ba to base à la paniquer te. Il y a un dossier qui fait ma plainte contre inconnu via Mutu Oyo Asali ba acte wana nanzoto ya janvier. Et ça acte vraiment déplorable. Oyo ba tebele ba sepeli na ngote mais nous allons mettre la main pour mettre fin à ces problèmes. Mais yo éclairci bi se pété lo moteni ba beteli janvier mais obiga ke il fait que l'on finga c'est que janvier finga ke on peut il fait asseler lo ngala lobi nini o éclairci c'était ce qui à cause d'une yvette kalombo beteli janvier c'est que janvier finga yvette kalombo mais ndenge zana janvier finga yvette par rapport à quoi pour azwanine yvette anon na nzoto oyoyo ya keno batu bako finga te vous comprenez ana nzoto oyo eza yana malformation vous comprenez ana nzoto eza photogénité ana nzoto mabe makasi azelongi mabe zwa ndenga zawana parce que a moi c'est choko oyomba so alaka na mwindu ya dega ba temoro na yo vous comprenez donc tala kaka voilà bah merci à trop na batuto balinganga partout dans le monde Rena Biri Molangia pembe na bango bah merci à trop na ya Myriam Wete ya Myriam Wete ya Myriam ya Bastar. On a prononcé ya Myriam Wete ya mwana. Merci beaucoup na balandi tout. Mais Paola Schengen Kilo à Londres, monté ma Floris Saombo. Donc merci aussi à Cornelia Doussi à Givenchy à Tembe. Bah merci vraiment na batuto balinganga éloge moi à l'original et le véritable Lydia Kapajika, ma chérie, de gros bisous là où tu es. Merci. Ok, merci beaucoup na fidélité. On a aussi vraiment beaucoup continuer toujours à s'abonner vraiment massivement à la émission. Mon collègue c'est ici Trésor Koukas, le dragon de la monnaie, c'est ici Baudrika pour Blanche qui non moi c'est Pembe na Kacha Paris. Sans oublier aussi ma tantine Safi, mon partenaire privé Jenny Carmelo vraiment. Bon s'abonner massivement, bon à jamais d'ici. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.